qui sont les vrais commanditaires et liwa ya mwana mboka Floribert Chebeya Fidèle Bazana et John Numbi Petlo amona nkata mboka te alors que bolo bakabozana la diplomatie pour nani te bazoye place à Libani basa mise devant la justice congolaise par rapport au dossier il y a meurtre à Floribert Chebeya. Qu'est-ce nani John Numbi azalaki général ya la police mais président de la République azalaki John Numbi alakaki ba policier akopesa bango $40,000 soki babomi Chebeya. Chebeya akofeli nini akofeli film oyo azalaki nango ya bandeko ya bundu ya Congo na Congo central yango bayebisi Kabila ke ba film oyo na mutu wana zana ya droit de l'homme so ekomi na comité international bien na poto kuna okende ce pays nde basalaki kabal ya koboma Chebeya ndenge moko na film oyo papa na bana mike yepe bazalaki koluka ye baboma ye mais yazwaki chance ba signalaki ke docteur Mukwege bazoluka baboma yo yango akimaki mais Chebeya ba signalaki yete en tant que mutu a droit de l'homme international azalaki pe na makoki nyonso ya kovanda kolobaki eloko ezalaki te mais awa preuve komi komona na ndamu puisque ba policier wana mibale basambaki balobi balakaki bango soki babomi Chebeya bakopesa bango $40,000 mais baye komona après liwa ya Chebeya bakomi kopesa bango $50. C'est pour cela na minute oyo likambo ya Chebeya tomoni ekomi kokende na suka ezoluka nani oui parce que dossier est fongami lelo ezongi lelo et tout ce qu'on fonga makalate awa par rapport dossier na oko sprint suka bakangaki John Numbi ata kimi ndenge nini suka bakokanga yo kanisi ndenge batami wana est-ce kaza les moto za kola na climatiseur ndako ya bien azotambola na mituka kitoko azolia bien mais les lois za soki na zamba soki na sama bele soki na sama mai aza les c'est-à-dire suka l'état akosukisa John Numbi soki John Numbi akangami masolo ekoyeba na ke Kabila moto apesa ki mité babo mais soki ke colonel Mukalai azalaki ye moko mbele bakondanaki mais soki omoni colonel Mukalai bazosambisa basambisa ke pelo ozomona ka muke babengi ayi asami mais bazoluka nani bazoluka balen oyo atindaki bana mike bokangelanga mutu wana balen oyebi yo lingana tanga bakombo balen c'est-à-dire quoi qui balen eza Kabila soki balobi balen zambisi ya munene ya suka soki balobi ndoko ezani munene ya suka est-ce que yo kanisi ke babomi Chebeya sans Kabila yeba babomi Chebeya sans John Numbi yeba et puis babomi nani Chebeya balati bakapote na bameshi bakebwaka ina matadiki bala na mitende. Soyez les bienvenus, nos très chers fidèles amis internautes et Batna Sobazuli Bakumalam de nous suivre de partout dans les 4 coins du monde sur votre chaîne, la meilleure chaîne du moment, Alvin BAP, la voix sur cette télévision. Merci de la confiance sur Bossala Kabiso, toujours dans le magazine de base. Par rapport à l'actualité politique, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, Bozomona Awa, moi, on a 12 ans, pasteur Ali, par rapport à l'actualité politique. Avant de passer à remercier merci à l'infatigable Fel des Chéoul dans Dubaï. Merci à H-Kouz M. Biberon. Merci à Edge Kaman de Sima Caméra parce que nous avons toujours bilila qui toko bandi balinga kanaba. La banda kuna bango. Na pesa malobana mwana mboka le pasteur Ali mona 12 ans mbote na yo papa. Mbote papa. Et moi j'entends mandeko belé bazola na yo senet moment. Ezaka katoza bien na isengo makasi. Et yango wana topesaka balandi na biso ya yoka base bambote belé ya liboso topesi nanu 520 quand Jean-Marc Kabunda bambote belé Auguste Kabou secrétaire général ya IDPS bambote belé tobosani te kopesa mama Katindumbi na Canada mama na Rachel Olivier Moulama na aéroport à Paris na bosani te papa Damas Balam na Angleterre na bosani te Tchabadona na Sumbula na bosani te excellence Bidimbu ministre Otobengi ya hydrocarbure bambote belé mwana nangai oyo azali gouverneur ya banque Kabedi Mbui bambote belé. Voilà pasteur Ali mwana 12 ans bande wa benga telme belé ba bien toutes nos questions au mwana 12 ans par rapport au dossier Floribert Chebeya dossier on bande banda ti lelo non nous ba ko na conclusion te
baza toujours koyeba qui sont les vrais commanditaires et liwa ya mwana mboka Floribert Chebeya Fidèle Bazana et John Numbi Petlo à mwana kata mboka te alors que bolo baka bozana diplomatie pour nani te bazoye place à Libani basa mise devant la justice congolaise par rapport au dossier il y a meurtre à Floribert Chebeya. Qu'est-ce que tu peux expliquer parce que le dossier est fondé lelo ils ont formé lelo et tout ce qu'on fait makalate awa par rapport au dossier on a aucun spring de bazolanda. Oui, dossier ya Chebeya est comme une fin na sens nini. Lobby et inda il sous makasi nani Doni Numbi azalaki général ya la police. Mais président de la République azalaki Doni Numbi alakaki ba policier akopesa bango $40,000 ceux qui ba bomi Chebeya. Chebeya akofeli nini akofeli film oya azalaki nango ya bandeko ya bundu dia Congo na Congo central. Yango bayebisi Kabila ke ba film oya na mutu wana zana ya droit de l'homme so ekomi na comité international bien na poto kono okende ce pays nde basalaki kabal ya koboma Chebeya. Ndenge moko na film oyo docteur Mukwekwe azalaki nango na est ya o bazala ko violer ba mama ba papa na bana mike yepe bazalaki koluka ye baboma ye mais yazwaki chance ba signalaki ke docteur Mukwekwe bazoluka baboma yo yango akimaki mais Chebeya ba signalaki yete en tant que mutu a droit de l'homme international azalaki pena makokinyo sia kovana kolobaki eloko ezalaki te mais awa preuve comme ikomona na ndamu puisque ba policier wana mibale basambaki balobi balakaki bango soki babomi Chebeya bakopesa bango $40,000 mais baye komona après liwa ya Chebeya bakomi kopesa bango $50. C'est pour cela na minute oyo likambo ya Chebeya tomoni ekomi kokende na suka ezoluka nani. Oui, ezoluka nani tout d'abord général wana otobengi Doni Numbi. Doni Numbi soki akanga makava mbele histoire elingi esili balinga ba coincé soki ye mutu apesaki ordre président na ya yebaki te balinga ba condamné mais soki ke ye alobaki ke batindaki e bapesaki ordre epe apesi mitin wana tolinga toyeb mais na minute oyo ndenge nazoloba awa nazoloba vérité Doni Numbi amonani nanu te ayebani pe esika azali marqué ça Fati azali grand diplomate a joué diplomatie minene mais akoko setere nanu na likambo wana te puisque Congo eza munene justice pe ezali bato baza ebele bakoko kolanda na likambo wana puisque président azo joué 3 rôles aza président SADC ya Union africaine na ya RDC bon akoko tika na makambo susu koto bazo bundisa ye alandela nanu wana te mais eza na bato oyo bazolandela likambo ya Chebeya yo kanisika likambo ya Chebeya batiki yango ou bien elandika evandika nde wana te so monaki lisusu awa marke na lingina kota na likambo wana likambo ya matata mponi balobi ezomela mais elamuki lisusu tozokendeka malema lobake ata bato wana bakufi bakolandela bana na bango yango ozomona likambo ya Chebeya etelemi il faut sikoyo lokula bapolisier wana balobi il faut baluka sikoyo pays nini oyo Doni Numbi azali topesaka bandakisio po yebaka l'État azaka l'État ata ozala makasi ndenge nini camion ba policier ye moko beti ti okosisa 20 camions suka okosisa mboka mobi so siste l'État kokanga yo po to mona Kadhafi asalaki ndenge wana suka bakangaki Doni Numbi ata kimi ndenge nini suka bakokanga yo kanisi ndenge abatami wana est-ce kaza les moto azako la na climatiseur ndako ya bien azotambola na mituka kitoko azolia bien mais les lois asoki na zamba soki na sa mabele soki na sa mai aza les c'est-à-dire suka l'État akosukisa Doni Numbi soki Doni Numbi akangami masolo ekoyebana ke Kabila moto apesaki mite dossier déjà basambisa ngo déjà régime passé basambisa dossier ba condamné ba condamné ba obatika libanda bazali libre mais pourquoi bino bokomi ko ato bazali libanda oko tosuno kati bolo non dossier ezalaki moto penza zaki incliné na dossier wana ezaki colonel Mukalai puisque yende apesaki ordre nde batelemenaki ye azaya kokangama akangamaki azawana asambaka mais sikoyo soki ke colonel Mukalai azalaki ye moko mbele bakondanaki mais soki omoni colonel Mukalai bazosambisa basambisaki pelobi ozomonaka moke babengi aye asami mais bazoluka nani bazoluka balen oyo atindaki bana mike
bokangelanga mutu wana balene oyebi yo lingana tanga bakombo balene c'est-à-dire quoi qui balene eza kabila soki balobi balene eza mbisi ya munene ya suka soki balobi ndeko ezani ma munene ya suka est-ce que yo kanisi ke babomi Shebeya sans kabila yeba babomi Shebeya sans John Numbi yeba et puis babomi nani Shebeya balati bakapote na bameshi bakebwaka ina matandiki bala na mitende so leki cimetière mete kwa na pa mata na mitende na ngomba wana siko na omoni masolo tozo bete ya politique toyebisaka batu polele puisque biso no tolandaka ngo oyebi ata ko général Olekoyo suka likambo eko kangai asa samba pe puisque ye muto apeseki commenter apeseki nani ba a démentir ak liboso ozo comprendre nani général Oleko oya zalaka aw alobi te Shebeya akenda kinduma na ye yango babomi na bandumba puisque bakuta iba meshe na bakapote mais batu oyo lwambo ayemba ke yozo mwasi ya mutu boma yo tango sala kinduma memira ndako oyo kota ke kufunda yo na babalabala hotel maka batu bamonaka yo c'est-à-dire tango bakeye ko bwaka Shebeya na voiture batu bamonaki Kinshasa batu balamuka ba 3h bakende misala surtout ba côté wana mais bamonaki di pa la police nandeng bazo ko benda mutuka ya Shebeya wana chauffeur Fidel Banzamba zalaki te nde ba ekokuta biso no subona kango ba ekuta Shebeya alale ba mesh biloko wana balobi o akenda ko sala mais mutu akeki ndumba akende ko se retrouver na mitendi chauffeur azate yango zo mona likamwana bazoluka kabila na John Numbi soki ke colonel Mukala yemoko mbele basiba kondanaki nde zo mona yo ko mona makambo ezo ezana retard facha zali yo zo lenga nini facha zali to kota na masolo po yeba ke facha zali auti mongolezwa ko ya suka lobake John Numbi esika zali ami boma amela poison ou bien ami kunda yemoko mais suka ba okangai facha zali c'est-à-dire batu oyo bozolukisa bango babimika mboka na moment facha zali pone bakangai bango te bon na ko peso ka réponse batu babimi na moment ya fachi toboite tant facha zui bokonzi batu bananzi bazali na babiro baza batu na bawe ya kabila et puis John Numbi akimeli wapi akimeli na Lubumbashi biro nyonso ni za batu ya kabila deuxième tout oyo kaleva akimeli kiao akeka kote na bangwana bayebi madusu na bango marqué tozoloba net o tozana ye directeur ya ANR numéro 1 ou remplacer Kalev azalaki adjoint Kalev azawan est-ce que azangi sika Kalev azali sayebi mais azamu tu ya kabila ba travailler na Kalev tant Numbi akufaki est-ce que directeur wana yebite sayebi tisiko yenda za numéro 1 c'est-à-dire ba yebi bisika bato wana bazali na ba biro nyonso bato ya kabila nde bazali tala na côté oyo Richard Moyeje oyo kaki azaki na limeta ya ko sala nini oya mayele bakomi ko ya ko bibondela azoya ko luka sikoyo ya koko sola ndenge nini atubela c'est-à-dire oyi na babiro na bato ya kabila bazali nde omoni bazokima kimawana mais oya mayele bakima kite bazali basenga bien peuple parce que peuple congolais ba na hotel mebele oui o souhaiter ni na kata faire dossier filière Shebeya dossier ya Shebeya tozozela biso nyonso bakangela biso nanu kabila te tozana besoin bakangela biso John Numbi soki bakangi John Numbi vérité ekobima nde eloko to luka bakanga nanu John Numbi ata koti na sama bele ata kufi ba sekuisa ye po asamba liwa ya Shebeya ndenge moko pe tozela toyoka tilelo ba peuple congolais nde omoni batondi bo tozela ka toyeba ke Laurent Désiré nani abomaka ye puisque babomaka 12 libanais ba innocent toye komona o babomi Rachidi oh nani muto abomi Edi Kapende yo si omona na monde prévenu il y a 20 ans Edi Kapende na ndenga sali 20 ans na nde facha ya bimisi asamba teti lelo nde ozomona pe liwa ya Shebeya suka ikoyebana ke oui Shebeya babomaki eboyi basalaki boyi puisque batu wana nyonso babomaki Shebeya bakufite baza vivant mais l'état pe azoluka ka malem mukolo mosusu okomona ye wana John Numbi alembi alobi onabimi yo moko calculer ke makila mutu ganga lelo to kokistoli to kotsa 12e année déjà banda Shebeya yakofi 11 ans yango mais ligambo ngo ezokendeka pa etelemi ezongi mais suka John Numbi akosamba voilà rébellion mon salami na kata est de la République de voir ba soldats rwandais atiki mboka na bango mata sebeta na kata est de la République na kata est kuna
bande babina tino motuna est-ce que ezaka diplomatie au bino bato yi dps ba chaque jour que mkonambo ça la diplomatie on te montre que basoda est basoda rwandais ba ina est po ya ko aider ba FARDC na biso na moment d'état de siège to ezandeka ke bande ko basoda rwandais ba qui peut être ko ba minéré nde bitumwe betamina mata faire na bande ko ya FARDC na biso par rapport à tout ça bino mata diplomatie par rapport à tout ça tout le monde qui baloba yi pe ba armée rwandaise ba ko sunga bande ko FARDC moment d'état de siège qu'est-ce que tu peux expliquer mon bazolanda yo par rapport à ces dossiers yoka base na lina lo baboina oyo nyonso batuni mituna ou bien batungisho pa na pese réponse ya liboso ngai na yebisaki nzambe te akelanga congolais soit bandeko nzambe akela bango ba congolais na volonté nayi na monde mobimbe na mboka oyo sana minere lukula RDC te eloko ya liboso yango wana nazo yebisa yo na kokoma kuna sima mais tokota na makambo omonaki ancien président zana boloko kuna Sarkozy na France alobaka nini RDC minerai ke belé boka bolana ba pays voisin bato ebele bayoka likambo wana siko eza biloko mboka na biso ka bolana ba pays voisin ndeni c'est-à-dire bozuele ke belé nini moko Kagame asengaka mokonzi ya mboka na lingi na tindilo ba soda ba souteniro na bitumba toyebi masolo wana mais bitumba oyo Kagame asengaki mokonzi atindila biso ba soda ba sunga biso bitumba tozalaki na banani tozalaki ko bundana ba Rwandais bazokota na mboka na biso sikoyo bato tozobunda na bango bazwa liso ba soda na bango batindila biso baya kosunga biso na bitumba wana baboma ba Rwandais est-ce que mitwana ezosala ou bien bazalaki ko yapwa lukula ba Rwandais bayeba boma ba Rwandais babande ko boma ba Congolais Kagame alobaka iloko wana mais awo état de siège ye esili papa nazo yebisa yo guerre esili na est guerre ezali susu te lelo soki olobi ke guerre ezali e alukuta nini esalami Paul Kagame kuna azalaki koyiba minere ya RDC bache ba société nyonso na Rwanda période moko tosolaka no na yebisaka yo ke ba chinois bazosenga Kagame mbongo muke 6 milliards de dollars oyo ya bango azwaki Kabila oyo pe basenga ke 6 milliards de dollars sikoyo nini ezoleka Kagame na minute oyo moyen azwa coltan uranium ou bien or ezate puisque Fati akangi déjà béton on comprend masolo betama na ese kitoko batu bakufaka te batu bakomoke na bazamba kosala misala nyonso metala pression ya Europe ya Chine bafuta mbongo Kagame atindi batu bakende koyiba minere puisque soki Kagame ayebaka te batu bako ya 5 et 10 mais batu bayengulu ba batu peleton mobimba FARDC o bayeli bango bayaki komeka pona biso zolo bayaki komeka bakanisa ke FARDC oyo ezali ya Kabila o baza komela masanga kotekela na ba teni oye kote okuti rebel na teni ya FARDC ozonga na FARDC teni ya FARDC moye oyeba ezate siko tangu bango bazoya bakutani siko na moto o comprendre tangu bazotu na bango balobi o soda ya FARDC akotaki na Rwanda yango tolandi mais bolandi bokoti na RDC bele bondeni mais or que tangu bakoti FARDC surtout abo mbala moko balobi tozana kati ya guerre ba attaquer biso moto ebandi moto yokaka moto mais bilan izate bato bakofita bato yeki bilan te ah oui bilan izate bakangi na moi te bakangi bango na maboko bakangi bazali 60 militaires bakangi bazana bomoi bakangi bango oyo bakimi mais bilan izate oyo bakofite oyo bakimi mais oyo bakangi na bomoi bazali nde oyoki batuni ambassadeur ya Rwanda adematira lobi eloko ezate to ça bien mais tant Kagame sikoyo ayeko yoka bakangi boy Kagame asengi aleli alobi na sengi gouvernement ya RDC to vanda to solo la ba libérer basoda baleki belé mais yo ambassadeur wanga ni olobi ke oui eloko ezate sikoyo ambassadeur na président nani alobi solo nde omoni na minute ambassadeur ya Rwanda azongi pa na bango ya biso pe azongi aw tolobaka liboso ya ambassadeur ya Rwanda o c'est un mauvais type asala kama ben Afrique du Sud babengana ye asala pe mabe na Côte d'Ivoire ape to boyaki mais tellement politique na biso balobi total lelo omoni yango a démentir mais nini ezoleka sikoyo Kagame alobaki ke atindile biso ba soda we ba ko soutenir biso na guerre omoni ke azaki na idée ke babo ma FARDC nyonso basila puisque bango balobaka anglais FARDC alobaka lingala balinga bayebana na kati ya guerre wana balinga basilisa biso basoda sikoyo minute oyo
état de siège et lundi oyoka ki ba député na bino papa Mbozo alobaki en assemblée ba komi kolela ke balungu état de siège soki ke état de siège ezalaki te ndenge ba soda wana mboka mobimba ba koti ero bazana kishasa ozomona ba je mais muto ba salela je bazo yeba te azanani ozo comprendre bazo mona Félix anka ndenga zo tambola puisque balobaki ke tokoboma na 2 mois 6 mois mais ba yebite que Félix a botami a kolina papa na ye asa mon étiquette et puis asa kolanda papa na ye le seul opposant oya kima mboka te eza Tshisekedi oya kima Mobutu te mais batu nyonso zo mona bazo kwa kulo bakima Kabila mukolo ya batu ebele bakimi fa dese to yibi ba général ebele bakima mais Etienne avandaki Kabila mwana bandi Etienne avandi tina ndenge Kabila mwana akimi mbango mais si yo lobike ozo saka na Félix to bomayi soki ke Félix nde ba député wana balobaki to longola ba gouverneur ya ba soda wana to zongisa ba ya ba civil ndenge batu wana bakoti yo za pe journaliste siko balinga basuka quand tu étais mon amboka quand tu parles que ba député c'est que on expliquer ba to ba député wana oui ba député ba mafia ya bakatumbi bazali bakatumbi na ba fayulu bazali bazati ba Moïse bango ne bazo boyina ba muzito puisque muzito alobaka pe to créer insécurité ceux qui ont moni biloko neza Moïse Katumbi na ba fayulu yo que c'est banani ba député wana bazaba ya banani et ça est ensemble est-ce que ça ya IDPS et puis ba député wana bazaba député ya wapi boy bitakwira alobaka ba député ya ba Rwanda bazali na kati yao so zo mona bazo ba élection et nani recensement ba yebi so landeli bien so to landeli kombo bien na RDC kombo bitakwira ezalaka hein ezalaka ya Marie ezalaka c'est-à-dire ba yebadi na kati assemblée wana oyo ba Rwandais oyo ba Burundais oyo ba Ougandais tuna série ya ba étudiant oyo bakufaka na Lubumbashi oyo ya lititi mboka yo botamaki te bazala ko yande nini bande kuna biso Équateur baye lititi mboka wana pese réponse baye bise abimi oyo baye lititi mboka apese réponse ba abimi c'est-à-dire baye banaki mais oyo baye baki lititi mboka te basali nini bakufaka ndenge moko na batu wana ndenge pe bazana na ensemble bayebani yo na yebisaka yo tala nanu na mabete tala mutu nanu lukula Azaria Soroberwa est-ce que okotu na mutu ye moko zo mona nanu ozo tala nanu elongi ya mutu yo moko tali olobike oyo puisque congolais ataza mabe neti ngai mais comment on a quoi faire ngai ouais c'est un congolais oui le père et le mère mais ozo tala Azaria sango yo moko tali olobi net mama mso yaka na sikida oyebi akangamaka na mutu katina ndenga songa tango akitira bize bana bagangi rwandaise otali mwaye wanga na otune zate nde omoni bazolela balungu l'état de siège po bakota awa bakokota te voilà mon amboka bandeko ba mitunda tel mebele IDPS aujourd'hui au pouvoir dictature na mboka ekoti Denis Kadima Bongo imposé alors que le peuple congolais va se plaindre été alors que Makambo tel mebele autour de Denis Kadima babi il est proche du régime actuel voilà pour ça botia mouvement au centre bande l'Assemblée nationale va valider candidature à mon amboka Denis Kadima et c'est un gars mkonzamboka a signé bande ba tout na yo boy Makambo ça même pas ensemble malonda batu bakufa sala marche. Ce qui président signé Denis Kadima Oyo, est-ce qu'il n'y aura pas un soulèvement populaire par rapport à choix naïe bandérolé va s'épeler la motte, bandéro Seni à 5 ans va s'épeler, bandéro Lisebele, bandéro Belte même soit s'épeler. Par rapport à ce dossier, la bouche autorisée, moi Namboka Pasteur Ali, expliquez bandéro la nayo par rapport à ce dossier. Au moment où Ozolo Bamabe, Ozolo Bamabe. Il y a un peuple congolais baboy kadim. Non, koloba ndenge bakomi banani bakomi Moïse muto akomi individu. Siko yozo ba peuple bakomi ba peuple banani. Moïse individu bakomi na mutu na ye muto akomeli ye pe Moïse ayeba kokomate muto akomeli Olivier Kamitatu. Hein? Banani bakomi. Awo sondage c'est salami soki bato bazana poto bayebite. Déjà il y a fati na 2023. Déjà tozana 75% sur 100%. Et t'es combien? Mais uzolo baki tala mituna yo lingo tuna nalandi mena sa le ban publicité mais nalinga kana lo bamuke nalandi mukuna na ndeko wana soki sangu atuni mukuna mituna wana mais nazo peso réponse boy yo zo tuna ke soki fati andimi
mboka ekotumba moboybo na lina tuna nazo isanana muku na lobby oye muku na lobby ke tango batiaki malumalu batunaki nani tango batiaki ingoimulu batunaki nani tango batie nanga batunaki nani et puis bato misatu balobaka munoko nini bazali batu ya wapi et puis tango batiaki batu oyo nani atelemaki oyo alobi bocheka bakatange pona nini tokei premier ministre katange bango nyonso misatu bakatange oyo batu wana tokei siko ba premier ministre nyonso bakatange tokei kote batango for ba general bakatange siko nani alobaki yango na lina episo boy na minute oyo président Félix alobaka na yokelaka base bafingaka ye ya yokelaka base na ye na minute oyo président Félix azali na liloba ya kolongula kadi matin et puis azana erreur ya kopesa réponse na mukanda wana te ozo comprendre nga oyo ba olanda nga bien ah ouais c'est base qui dirige c'est base qui parle ozo comprendre ce qui président a osé que alunguli kadim yo moko oko vivre ozo comprendre oko vivre na no mona te oyo kaka bikene kumona bimona mona ah oko yeba yemoko yo so mona pine ya tracteur na 1 minute elungwe na 13 mire comme na permanence hein nzete ya kitene ya manga puisque bomona ke biloko wana te soki oza la période wana ya Genève mbele ozo tuna mituna wana te omoni bato batelemio eza batu babundi pendant 37 ans bakozala na esprit nini bakozala na expérience nini yo okende kondima Moïse individu oyo azobundisa yo oyo azonyokola yo étrangère akomeli yo mukanda yo pe ochebiki na se opesi réponse olobi na lunguli kadima papa il faut zala yo kanisi lobi Jean-Marc kabunda tuninga nazala bato ebele nazaki na bango lobi pa Jean-Marc batondi awo atuni alobi makambo nyonso bafinga na soso tozolanda oyo nyonso bolobaka tolanda est-ce que bazali na bango lobi bazali awo te atunaki yango biloko nyonso olobo Félix alandaka nazo ebiso boy mukanda wana bakomeli président basakani na ye likambo ya malonde eza oyo te likambo ya malonde ezali bamiyibi bakabila pouvoir na bango esesilaki balinga basala biloko moya buzoba nde monaki bato batelemaki balongolaki rosa malonde mais oyo ezali état de droit na démocratie kadima bavote ye kadima za nommé te so kadima azala nommé mbele ezali kambo mosusu mais kadima za vote bandeko nde bobelisa biso mutu na koloba bato baza na poto yo so moni bato bavote 6 personnes bavote mutu moko de bavote mutu de wana baye ko dominer 6 ata bido mituna ngo bozo tuna hein ezalaka démocratie nini et pas wapi omoni bato 6 de ya ko gagner bato wana ata ba chende mu ya makolo de na 6 bobete de ako simba balo mais biloko nini wana bazolo président ako pesa réponse te base ndeko pesa réponse net to boye loko wana et puis mukanda wana tondimi yango te kadi maza wana ti tokokende na mapuno soki bobongami te etalibino Moïse ngo pe nani na mboko oyo Moïse ngo nani Moïse akima kabila au mutu azonisi Moïse nani Moïse ngo za mboko ya lié ya yoka tolingi pe tolingi totuna oyebi batunaki Moïse puisque bino bolanda kama solo te batunaki Moïse kana ba journaliste Moïse toyoki ke mama na yo aza zambien siko na zongi yo comprendre puisque olobi ke Moïse awaza nani batunaki Moïse toyoki ke mama na yo aza zambien Moïse apesa ke réponse ni alobi mama na ngai tokenda kunda ye na Zambi balobi te mama na yo aza ekolo nini est-ce que Moïse apesa ke réponse mais pourquoi ko sakana na bisuti na minute oyo Moïse était étranger mutu to ayebiye mais azonyokola biso comment bana batango fele alingi te social evanda kaka Moïse embongo ngo pe et pourtant azuile on kana RDC papa nazo ebisa boye nazo ebiso na minute oyo soki ke président de la République Fachi Beton alingi Genève 2 et la moto et kopela moto oyebi so salaire ra ko perdre banda ko puisque bato batelemi bakofeli bato yo munde batondi abazapamba okomona oyo nakofela mwana okofela grand frère yo muni batelemi bazapamba bato zomona batelemi bakufela bato na parti mais ko salaire te so salaire moto kopela so pas benga no lui président moto kopela so ki ondimika Moïse moto esaline epeli mais Moïse ça allié na ye non tika
caméra zaki allié na yete lelo banda caméra côté la prison est-ce que na présidence kuna bato bazo kufa lisusu oyo ki bato bakufi oh oui nazo yebisa yo azaki allié te allié kutu ya pire yewan lelo osio yo ki muto akufi na présidence kuna liwawe na zako lukanani batala ko boluka kama kamuta babomi fumu sabato mwana bato akei aboti nanu te akei non tala bino bozala mituna moko epesaka bato komona biso tongo ti po tozo bénéficier te boya na biloko ba Moïse ba miyibi bazoyiba bana na bango na poto bavandi biero basi bale papa botika biloko wana ozo comprendre ata ye président toza bato tokotombokela so yebite soki amei kondima mokanda Moïse yo moko komona o pesa nga raison lelo bana classe bakendeki na palais du peuple pour réclamer ba grève l'équipe bazotanga te alors que mokonza mboka azolela toujours ezali pepele nazo pesuka réponse kasi na peso réponse bana bazotanga te na sens oyo biso tango tokolaki totangaki tozalaki deko turu atongo na ya poko mais toza okende na même paros moko okuta na pour tour ya paros okutika école moko mais lelo na ba paros okuta EP2 EP4 EP3 EP5 ozo comprendre sikoyo yoka iloko ezosala soki yi na mwana okomisi ye ero okende kofuta mbongo soki mwana azaki turu atongo yo okende na poko yebi te okuta bayebi soki biro na bango yango wana kuna oh mais oyi biro te oyi biro ya école mosusu mais même pour tour wana oye sikoyo na oyi turu ya tongo te ekende na bango kuna nyonso wana nini sangu nyonso azali na école na ye o comprendre yango ozoyoka periode ya kimbuta za ko bénéficier na mutu ya mwana nyonso ki $10 nde oyoki bato na babimi ba milliardaire sikoyo na minute oyo Tony Mwaba alobi biloko wana esila ozo comprendre ba retirer ba école wana ezo na maboko ya l'état abana kufuta sikoyo ba sango oyo bazobundisa fachi bakeye ko yebisa bana boyebisa ba papa na bino ba ko sambela na catholique oya koyate etaliye sikoyo nini ezo sala kuna bayebisi baenseignant lukula balingi gratuité bino bokotaka na bana na basala bolala bapongi bana bavanda 12h mbembembe bana bosala nini bokende nde omoni bana bazotanga te bana bayeko pesa baboti rapport baboti bazwa na ba rapport nde omoni bana bango moko bazwi basali marche tozotanga te eza grève ya kozanga kofuta te eza ya baenseignant ya catholique bazolanda makambo basangu na bango bazoyebisa bango batangisa biso te ozo comprendre mais oui ba école ebele bazotanga mais école basangu bazotanga nde omoni na minute oyo so lande école église de réveil na minute eleki bato ya catholique na ebele bakomi ko bim olandaki Lambert Mende alobaki nini alobi bino shole na nani bino shola te nani ne Mwilani Nemi Mwilani bino boko pesa bato exemple nini to travailler na bino pendant 20 ans eloko nini ya malamu bato bakozala na ngona mitu na bino ndenge moko na catholique ozomona mbende muto alobaki eloko na biso bandeko balandio ete mitu na tuni te limo téléphone vite fait ba ko benga oui batika ndebi yoka balanda ndebi so moment ezali ya prophète na prophète Eli boyina boyindeya weza moment ya Félix balobaki 2 mois akozala te 6 mois akozala te lelo tokomi kolanda 3e année siko tokondima makambo na bango o atanga te boyina bote awa nazolo bawo oyo tobengi président ya IGF nani Gilles Alengete saza na Europe kuna aotambola Belgique France Allemagne azosala audit kuna ya ba ambassadeur est-ce que yo comme sala président azosala ayebake ba ambassadeur mbongo wana ekotaka na bapoche na bango bi ekotaka na kesi ya leta yo kanisi IGF azaka na RDC ye wana za na Europe na minito azana maboko ya ba ambassadeur boyebake facha osala musala yango na yebisi oko Doni Nambo soki Doni Numbi wana yetu uzwaye kaka mais soki tozuye akolela na monoko mboka na yebisi yo yango wana facha azali awo timu kolo yezo akoya kande to lobaka jani mabunda tunaki bolobi na kotuna ngulu oui yo olelisi Jean-Marc Kabunde te mais osekisi mais yo okolela Jean-Marc azonga te lelo jani mabunda zana mboko yango to lobaki ntambo mwam okotuna ngulu ozo comprendre ngulu aleli sikoyo otuna so aleli ba kwe fachi beton plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9
91 30 87 77. Merci Pasteur Ali, merci na base Nebo Yambazo toujours. On se retrouve au prochain numéro, tous même plaisir, même ambiance de lobby. Bye bye. Oh oui, nazo yebisa yo. Azaki aliete. Ali ekutu ya pire yewan. Lelo osio yoki muto ko feta na présence kuna. Liwawe na zako lukanani. Batala ko luboluka kama kamute. Babomi fumu sabato mwana bato akei. Aboti nanu ta akei. Quand tu parles pas non. Tala, bino bozana mituna moko. Epesa bato. Komona biso tongo tipo tozo bénéficier te boya na biloko ba Moïse ba miyibi bazo yiba bana na bango na poto ba vandi bien roba sibale papa botika biloko wana ozo comprendre ataye président toza ba tuko tombokela so yebite soki ameki ondima mokanda Moïse yo moko komona o pesa na raison lelo bana classe bakendeki na palais du peuple pour réclamer la grève de l'équipe alors que mon Kozambo a toujours été ezali pepele nazo pesuka réponse kasi na peso réponse bana bazo tanga te na sens oyo biso tant tokolaki totangaki tozaki deko turu atongo na ya poko mais tozao kende na même paros moko okuta na pour tour paros okutika école moko mais lelo na ba paros okuta EP2 EP4 EP3 EP5. Vous comprenez? Si vous yoka iloko ezo sala. Soki yina mwana komisiye. Ero okende ko futa mbon. Soki mwana zaki turu atongo yoke na poko yebite okuta ba yebi soki bureau na bango yango wana kuna. Ah, mais oyi bureau te, oyi bureau ya école mususu. Mais même pour Tourouane. Oye siko na oyi tour ya tong te kende na bango kuna. Nyonso wana nini? Sangu nyonso azali na école na ye. Vous comprenez? Yango ozo ka période ya Kimbuta za ko bénéficier na mutu ya mwana nyonso ki $10. Ndeo yoki bato na babimi ba milliardaire. Siko na minute oyo. Tony Mwaba. Alobi biloko wana esila. Ozo comprendre? Ba retirer ba école wana ezo na maboko ya l'état abana kufuta. Siko yo ba sango yo bazo bundisa fachi. Ba keko yebisa bana bo yebisa ba papa na bino ba ko sambela na catholique. Oya ko yate etalier. Siko nini ezo sala kuna? Ba yebisi ba enseignant lukula balingi gratuité bino bokota na bana na basal bolala bapongi bana bavanda 12h mbembe bana bosala nini bokende ndeo moni bana bazotanga te bana bayeko pesa baboti rapport baboti bazona ba rapport ndeo moni bana bango bazui basali marche tozotanga te eza grève ya kozanga kufuta te eza ya enseignant ya catholique bazolanda makambo basangu na bango bazoyebisa bango batangisa biso te ozo comprendre mais oui ba école ebele bazotanga mais école basangu bazotanga nde omoni na minute oyo so lande école église de réveil na minute et l'équipe catholique na ebele bakomi ko bim olandaki Lambert Mende alobaki nini alobi bino shole na nani bino shola te nani ne Muilani Nemi Muilani bino boko pesa batu exemple nini to travailler na bino pendant 20 ans et loko nini ya malamu batu bakozala na ngona mituna bino ndenge moko na catholique osomona mbende muto alobaki eloko na biso bandeko balandio ete mituna ngona tunio telimo téléphone vite fait ba obenga oui batika ndebi yoka bala da ndebiso moment ezali ya prophète na prophète Eli boyina boyindeya weza moment ya Félix balobaki 2 mois akozala te 6 mois akozala te lelo tokomi kolanda 3e année siko tokondima makambo na bango o atanga te boyina bote awa nazolo bawo oyo tobengi président ya IGF nani Gilles Alengete saza na Europe kuna aotambola Belgique France Allemagne azo sala audit kuna ya ba ambassadeur est-ce que yo comme sala président zo sala aye bake ba ambassadeur mbongo wana ekotaka na ba poche na ba ombi ekotaka na kesi ya leta yo kanisi IGF azaka na RDC ye wana za na Europe na minito azana maboko ya ba ambassadeur bo ye bake facha zo sala musala yango na ebisi ko doni nambo soki doni numbi wana yetu uzwaye kaka mais soki tozuye akolela na monoko mboka na ebisi yo yango wana facha azali awo timu ko yezo akoya kande to lobaka jani mabunda tunaki bolobi na kotuna ngulu oui yo olelisi Jean-Marc Kabunde te mais osekisiye mais yo okolela Jean-Marc azonga te lelo janini mabunda zana mboko yango to lobaki tambo mwamba okotuna ngulu ozo comprendre ngulu aleli sikoyo otuna so aleli ba kwe fachi beton plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9
91 30 87 77. Merci Pasteur Ali, merci na base Nebo Yambaso toujours. On se retrouve au prochain numéro, tous si même plaisir, mais ambiance de lobby. Bye bye.